na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mwana biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etali azangeli tolanda makambo ya nkamba na bikeke nyonso kombo na yo ekoyeba mwana biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota misala ezali kuna nkamba alobi nini mabondeli nsima ezangi na mokili nkamba alobi owana nde kopesa biso makasi
bandeko nyonso bimbangiste mpe tosengi honneur makasi na papa conseiller direct papa Mbenza Nkolo Yesu mpona koleka awa mpe koloba mwa liloba comme temps ekei ete defile ezali molai lobi tokoloba mwa occasion quelque part soki mpe awa soki mpe libanda po tokomplete mai tozala na kotelema kaka na maloba oyo nalobaki epai na papa mokonzi ya kule papa Simoki Mabogangani na Kinshasa yango kaka na kobandela awa yango mpe na ntango nango bisika nyonso tokendeki sensibilisation ya liboso ezali lisese ngai nakelele mingi na masese nde apartir ya masese na ngai nakoki kotire mwa leso totangaki quelque part mwana moko na tata na ye tata wana azalaki ngwama azala na kokie azalaki mpe na mpunda na ye mwana ayokaka mingi balobaka mingi mpona tata na ye alors komosusu oyaki madireki mpa tata na ye apose tata na ye question papa nini esengeli osala na vie kozala libre kozala kimia papa na ye alobi nakopesa yo réponse numéro 2 mais nakorépondre yo un jour mokolo moko abi mwana tokende ntango balongwa wa distance abi mwana matala mputa ye tata na makolo moi mpe makasi ntango bazokende nzela bato babali kokritike bana lelo baza na respecte papa mokolo boye tala oyo ndenga tuki me ye mwana bati na mpona oyo atiki na tata na ye bakomi papa loloyo bazongi lisusu kritiki na nzela deuxième jour tokende lisusu kotambola babali kotambola soleil bazalaki makasi jour ya moi papa lobi ngai mpona komata ya mpona yo na makolo bakei lisusu kosika nzela critique tala batata basa kone mokolo ole akufa ya matina mbunga mwana na makolo batata eno baza ntina te ola batela mwana moke ya sale na yebele bakomi na destination tata oyoki makambo azakoloba na nzela nayokaki pa bazongi na ba troisième jour alobi ko tozonga promenade moi ezalaki makasi tata na mwana amati likolo ya mpunda babali koke moi makasi bato moke bakritike me bato tato na mwana babayele te tata mpunda nekalele lolembi nyonso elekile bana bakomi bale likolo ya mpunda bayokila munyama mawa te alobele oyo bazoki dernier jour quatrième jour alobi lelo tokokende nga na yo kokomata te nga na komata te biso mibale kokomata te mpunda kozala libre tokende bayike babali kotambola nzela critique mais mwana ozatato babazoka mpunda yango ekoki komema bango batiki mpunda tranquille batokenda bango
Mais c'est vraiment comme ça. Bakomi, bazo. Tata lui, ta bazo nanda, albilelo na opesa réponse. Nama sayo critique. Nama tala critique. Toma tradition pale critique. Bunda zalaye critique. Critique la critique. Na vie, so il nous a libre, nous a la paix. Salela kata oyo zambi na yo apesi yo sala. Pe oyo yo komoni na mutema na yo ke ezali mala. Réponse papa pesa na mwana na ye. To contextualiser ko par rapport na biso. Bisika ebele comme la critique et la matière critique nzembo critique nomination critique balo bato sala po critique toto mandat critique to pesa 3000 critique $10 critique papa de brasa critique azo akichasa abana na kam critique critique et du place badomologiso bakomi au pluriel ndenge moko na bamouvement yango yo mwana généri okimbaliste salela kaka oyo bapapa bazali kotinda biso mpe selo motema na bino omoni ezali malamu tosoutenir bapapa parce que bangomba nyonso wana eyaki kaka mpona kobongisa biso toyoki yango mpe lelo na soki tokomipesa na bakritike wana soki biso moko mpe tokomi kokritike ebien tokozonga marche arrière yango wana na mbeli moke na bible proverbe 18 bandano na 20 kele na 21 mama na ko retenir lole monoko oyo koloba yango wana ekokangama yo ekokole soki okolo biso bato malchance na famille na biso babato malaka te okangami nango ekangami na se ekangami na likolo biso kutu soko bali kobotaka na biso te akokota 7 ans ngai kutukama posela kenene tike na kozwa wata fale nasoma uniforme me loso nakoki te sukali nakoki te kama mpe transport lia tinzani $10 nyonso yo kozoloba négativement yango mpe kosala yango zala toujours na positivité même soki balobi demande ya $3000 yo responsable yambangona fukama bondela loba papa oseli 3000 yo moye section na biso nde ezali banani basalaka banani basalaka te pesa mama loba ntango na kolobela bango epesa bato motema malamu na groupe opambola bango bato ntango eyambi yango esele ntango okomisi likambo yango ekosala soki otelela tu bango mpe kosela okei papa baseli lisusu 3000 déjà yo créer des activités rien de marché exemple les amis lelo nasuki kaka wana ne fait que oyo nzambe na yo atindi yosala tia matoi na balabala te miso na balabala te landa obe oyo nzambe tata nzambe mwana nzambe oli kosala bazali kosenga biso yango tokosalela mpona papa mfumambazi bana ya yo bauti 4 coins du monde
bayi. Ya solo toujours Seigneur, merci pour les grands merci. Pour le temps par bon salut la déviation, peut pour salut la montagne. Ça me fait mal avec critique. Dis l'apôtre, par vous les autres, c'est la mais au petit solution, papa, ils ont des globales félicitations. Merci quand tu as commencé à y voler la menace. Baïko, on a une balle à la fidiste. Baïko, on est comme ça. Boutuna Mori, tu peux pas avoir félicitations. Tu as organisé la dirigeants à ça. Les dépenses, on va participer des prêts de loin. On dit là, tu peux pas avoir le coup. Papa, baïko, baïko. Nabas, nabiseo, baye. Ni conseil là-bas. Yo sondaka, au monde, aux omniprésents, omniscient, omnipotent, aux alamisicables, malgré nos Israël, au monde à la noce, ticket de l'opération, moko, pour essayer à ce madame. À saler la colère. L'année passée, papa était télévision. Tout le monde, mon doit se là, au réel. Alors, nous n'avons pas à beau papis. Ton compte à consoler, ni ma comptabilité, on a mon cas, pas les calculs. Les retours des sources, ton sein à ordre et aux arts. Pour prioriser dans la route de musique à battre, pour la mission de la quasi-quasi, tout y a ordre de pour la route de la mesure. Il suffit qu'à l'eau pour mourir au bateau et ça, les affaires graves, tout y a les mêmes. Makamouezali, le téléphone, aussi ici, la cour et la tata, moi, le sang, Tolapase mwana tata mwana velela tunapikitwani esedeto tata mfumwambanza sinzili ya Yerusalemi yaliwasishwa mukengela Yerusalemi mutunga yevyengesa Yerusalemi wena yetu kitwani tina tulombele kwa sedeto tata mfumwambanza tela mana kubanda mtongwana kwa
wikano moko tovana senyeto tata fumambanza kembote mukungwa se mwane tata mwanda velela mukungwa se ye mwana ye tata mwanda velela Ensangu zange mfumu Yesu Kristo yo zola kwa ngidata nzambi wase yo utwadi ngidata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yeto tukwa kwa yelengu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Nkongo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo lelo tozali na date le 25 décembre l'an 2022 oyo biso bakimbangisi bana ya tata Simutubangu tozali kokanisa lisusu na maye oyo malekaka na 1959 na date ya lobi ya le 24 décembre soki tozali kokangama kaka na milulu na biso surtout awa na Yerusalemi ezali na ntina banda ye moko papa Mfumambanza papa ya lungana changani liloba na yete totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te pase kozala na biso ton pase na biso ekosila te yango ye moko asalaka programme akanisi na biso nyonso oyo totangami bakimbangisi ezali na mouvement to département biso nyonso tomataka na Yerusalemi mabondeli mpe misala yango ekoma mikolo misato na milulu na biso ebandaki na bandeko na biso ya faki ye moko papa de Lungana atikalaki kopesa nzela na le 6 juin atiki biso atiki musala na papa Simon Kimbangu Kyangani oyo ye azali kolakisa biso ndenge nini tokoki kolonga yango lelo oyo date ya le 24 décembre epesameli biso bana bajetiki na milulu na biso nyonso solo oyo bapesameli milulu nyonso ezali kaka ya lingomba mpe akozangaka te jeteki na banza na tongo tozalaki tolandi maloba ya papa Mfumandongo papa Diangenda Kuntima esika nini ye atikalaki kotia biso soki ozalaki discret na tongo senga na baninga na maloba na banga oyo totiaki ya papa Diangenda bongo nde okoyeba papa Mfumandongo papa Diangenda Kuntima biso bana ya jeteki atikalaki kotia biso na esika nini solo banda milulu na biso ebandaki ebandi na kinya nyonso eza kotambola mpe na kinya nyonso mabondeli makasi po ete tokoka kolonga tokokontinue na biso
kasi tokosenga nano likambo moko oyo ezali ete biso nyonso tondimaki te makambo etamboli ntina mokili ya poto mwaya kokende nkamba ezali te biso si tosombaki babiye ezalaki na biso mpasi kasi esika likambo ya tata nzambe ezali surtout soki bolingo ezali likambo ekozalaka ya mpasi te yango tokosenga na bandeko na biso nyonso pa volontaire oyo bamipesaki pendant 3 semaines mpona kobongisa nzela na déviation oyo tosalaki na Gombe Matadi banda na baflutiste dirigeant grand bandundu na bango nyonso bazalaki mpona base sacrifier po ete nzela wana ekoka kosalema tikino aventure nde bazongaki biso moko bajeteki tozalaki batémoin ndenge nini babandaki kolekisa biso yango bandeko nyonso wana fliki dirigeant grand bandundu nyonso toparticipe kuna totelema faki apesa biso morceau d'honneur oyo ya lokumu oyo molende tosali mpona kobongisa nzela fliki dirigeant totelema dirigeant Merci Faki. Wana nde bolingo oyo ndenge tolandaki na tongo na maloba ya papa Diagenda ezali ya groupe boye biso nyonso tokei wana nde bolingo tata molimo santo yango nde papa Simon Kimba Mkiangani azali kotinda biso yango tikete topesa bandeko mbote okombo tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kofanda na bino tokokende lisusu musika mingi te pamba te kuna mosala monene ezali kozela biso ngonga si ekei kasi jeteki miso na biso ezali komona matoi na biso ezali koyoka bilembo nzembo lembo ezali ya bino jeteki lembo wana papa Simon Kimba Mkiangani alobi ete matiti ya koko esi emonani matiti ya koko esi emonani tokomi pene ya zando ya solo biso nyonso tokomi na kobanga liloba papa Simon Kimba Mkiangani ya alobi ete na l'an 2023 tozali kozongela a zero esali biso mpasi esali biso mpasi biso nyonso kasi ye moko ayebi mpona nini alobi ndenge wana jeteki Thank you.
hygiénique. Ni tema na biso ekomi passe. Tata mokonzi ya bule papa simoki bakyangana lobiende dans 2023 tozali kozongela a 0. Passe. Kasi tembo yango euti koloba yango sikoyo bana tata molimo santo alingi kozongisa mokili na ye ndenge asalelaka yango. Mokili yango lelo ndenge ekomi eza susu te ndenge asalelaka yango. Mpona nini? Satana atondisi makambo na ye ya mabe. Makambo nyonso wana ya mabe ekoti mpe na kati na lingomba. Na kati na lingomba na ndenge nini? Toza kotosa lisusu mibeko te. Tobosani mibeko nyonso oyo Tata Nzambe apesi biso oyo tokotangaka mikolo nyonso na Bible. Tobosani mpe mibeko nyonso oyo lingomba apesi biso. Awa tobosani mibeko nyonso wana tala mpasi ndenge eyei. Ebiso nyonso toza kolela kaka na Tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo alingo zilakisa solution ye papa simoki mbakukyangani. Azongisa mokili na ye a 0 ndenge asalelaki yango. Wete tozala na kinya tofanda na kinya yango ndenge tolobi kaka makasi tokanga makaka na bolingo mibeko pe misala okomba Tata Mwana pe Molimo. Melina bana ya batwe kolo amudelango basilonisa bosala ya pasie kolo epesa Melina bana ya batwe kolo amudelango basilonisa
Vamos!